Oh, toye lisusu na pokwa lelo, tokumisi nzambe po a permettre tokutana lisusu na pokwa ya lelo, na pesi bino nyonso mbote bandeko na nga, balandi na nga ya Chantal ya Nzambe TV, ba abonné na nga, na pesi bino nyonso mbote. J'espère que vous allez bien na lisungi ya Nzambe. Biso pe toza malamu, Nzambe mobateli abatelaki lisusu, apesi lisusu pema tokutani so na pokwa lelo. Na pesi bino nyonso mbote na lingi bino mingi. Toye lisusu na lisolo ya mawa, lisolo ya pasi, kotala bilenge mibale oyo, Beni Mukena na Vali Amis. Vraiment, esali pasi. Bilenge mibale oyo, ipare ke babotamaki, bakolaki esika moko. Bazalaki pena na ki camarade depuis bomwana. Bayebanaki bazalaki baninga. Kasi tala ya solo Beni Mukena andimi koboma muninga na ye Vali. Andimi koboma muninga na ye, o bamesana ki na ye, o bazalaki na ye, ata kutu bakolaki esika moko te. Le fait ya kosangana o basalaki, ata basalaki ki camarade une année, 2 ans, 3 ans. Baumeli quand même bakomi mutu moko. Mais tala ya solo Beni andimi vraiment kokanga mutema ya koboma muninga na ye mutu. Ata kutu ba proposa ki ye montango ya mbongo. Est-ce que sengela ko sala ngo? Beni, est-ce que ozalaki obligé ya kosala yango? Balobaki na yo nini? Ke soko bomi ete biso tokoboma yo? Okanisi ata te ozasi oke na ndenge bozalaki na Vali. Atikala ta kosalelwa ata eloko moko ya malamu te esepelisa yo. Atikala ta kopesa ata eloko moko te, atikala ta kosunga yo te. Ti ndenge osepelaki oboma ye. Bato bayaki kopropose yo oboma muninga na yo. Camarade bokomaki lokola famille, bokomaki lokola bandeko. Na ndenge tomonaki biso nyonso na video, ndenge bozokota na ye na chambre hotel. Ya koti yo landi pe oke yo bomie, tala ozomeka kobundana na ye, okitisa ye na sancerre po kende koluka ndenge nini okekunda ye, soki ndenge olobi kokunda ye te bato mosusu bazo ebembe wana. Oyoki ata mawa to kanisa ata journal ote ndenge bozalaki na ye, ndenge bobimaki, ndenge bokutanaki, okanisi ata te, oyoki ata mawa te, ondimi vraiment ko sacrifier muninga ya solo penza. Na bolenge nyonso ndenge oza bondimi kokende kokota prison pase ndenge oza wana. Yo monaki ke obomie, obatami oke obatami. Yo moni muta mokili lisu na ye koki ko échapper komona yo te, mais lisu Nzambe ezaka toujours likolo ya mutu nyonso. Yo ndenge okimaki opesaki pasi na libota Vali parce que obomi si. Ndenge azana mbala mususu yende mutaza kosunga libota na ye. Azalaki kosunga libota na ye mbala mususu na yebi te, na yebi ete azalaki marié, azalaki proposer mwa fille moko boye po abala, azalaki deja mutakoli boye, mutaboti mwana na ye akoli boye, mwana komi na tango ke abanda kosunga libota na ye pe ozwi okati ye bomoi. Okati ye bomoi, ya kufi na ye aza na sa mabeli. Mais yo ndongo otikala, okozala na liberté te. Potango bakokanga yo, bakatelo inane, ozaka na kata prison. Liberté ezala te. Bakatelo 2 ans. Surtout ceux qui va miki kokatelo kaka bakondane ya mort. Kesili. Oboy kozala libanda, otambola oluka mbongo, omeka kosalisa ya yo libota. Ondimi ke okende kokota prison pona koboma mutu. Koboma mutu liwe ezalaka pasi, Koboma muninga eza pasi. Beni eloko sali eza mawa mingi. Beni likambo sali eza pasi mingi. Bon, kende basambisa yo, bakondane na bambula o bakokondane yo. Lokolo ozalaki na Brazzaville, ozosenga baboti nombongo batindelo mama amina zotindelo mbongo po yo kokaka kobika. Mais aussi okoti muninga na sa mabele. Kende pe na prison, mama amino pa lukaka mbongo, afuta abimisa yo, mais muninga mwasi ya ye mwana koti mabele, yatikala na yo. Eza pasi. Baboti vraiment to meka kosunga bana na biso. Ya solo toyebaka pete, toyebani juste bilongi, toyebani mitema te.
topesaka bana biso toli bana biso tolakisa bango nzela ya nzambe balanda nzela ya nzambe ke soki mwana koyeba nzela ya nzambe kozala malamu bayeba na kokontrole moninga nini na kotambola naye moninga nini na kotambola naye te bien ke ntango tozalaka mpe na kikamarade wana to okoyeba te ke moninga oyebi mpe motema nete azokaniselo nini babuli nini azolingelo na sa motema yo ozovanda na ye oza na likanisa mabe te mpo na ye me ye aza na makanisa mabe mpo na yo baboti tomekaka kopesa bana na biso toli atako toli na biso bana baza kosepela na bango nango te bana na biso bazomona ke bango baza ba jeune biso tokomi mikolo makanisi na biso eza ndenge moko te na bango génération na bango eza ndenge moko te na génération na biso mais tolemba te to continuer toujours ko prier pour na bana biso bandeko na ngai to continuer ko bondela pour na bana nani azotambola na mwana na yo mwana naza na likanisa ko boma muninga te me muninga aza na likanisa ko boma ye baye ba proposer ye mbongo andimi ya solo koteka muninga est-ce que mbongo ba proposer ki aboma vali ba pesa ki yango obi abomi na ye mutuka na lisumu ya ofele bandeko na ngai tosola na bana bopesa pe baboti chance bofongola matoyi boyokaka pe biso baboti moboti apesaka mwana na ye toli ya mabe te bayaya moboti apesaka bana na ye kaka toli ya malamu mpo moboti azalaka kaka ke na susi ke lobi ya mwana na ye ezala malamu bamama bayaya tobondela mpo na bana na biso toza na mokumba munene ya kobondela mpo na bana na biso nzambe atambwisa bango na nzela ya malamu nzambe asala bana na biso ngolu alakisa bango baninga malamu baninga oyo bakotambola na bango baninga oyo bakozwa makanisi ya mabe te mpona koluka koelimine bango ndeko beni osali mabe makasi yaya osali mabe donc yo bimi pena ndenge moko na jida ndenge jida ndima ye koteka Jésus yo poteki vali ndenge wana ya solo moninga ya koti na sa mabele me yo tikali oya bango ya ye mama zangi ye me yo tikali na oya yo mama vraiment esali pasi makasi likambo esali mabe makasi ba mama ba yaya losambo ezakaka ke tosolaka na bana biso bato tozwi chance kobima na bana toye na bango na mboka oyo toyebaka kosolaka na bana ngo pata bazomona ke biso makanisi na biso ekokani na oyo bango te nzambe asimbaka mitema na bango bandima toujours koyokaka baconseil oyo eza kowuta epai ya baboti na bango ata bandeko pe oyo baza na Congo Kinshasa tosolola kaka na bana toyeba toujours kolakisa bana moninga nini okotambola na ye bien kokopasola motema ya moninga motu te mpo yeba te baboli nini azolingela yo me toyeba kaka na nzela ya losambo nzambe akoyeba kooriente yo moninga nini okotambola na ye moninga nini okozala na ye vraiment napesi biso nyonso mbote mingi na kombo na Yesu naza kobondela bino continue toujours s'abonner na Chantal ya Nzambe TV s'abonner commenter partager en tout cas liker yango nde eza ma souci mpo na biso soutenir chaîne ya mama na bino soutenir chaîne ya ndeko na bino soutenir chaîne ya mwana mboka biso nyonso bana mboka biso nyonso ba congolais ya solo soutenir chaîne na biso napesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu nzambe abomba biso abatela biso tokomi mbala ya sima soki Yesu azongi te bye bye.